Acceptez-vous de prendre Madame Olomide Cindy en mariage? Oui, je l'accepte, je le veux, je le souhaite. C'est elle. Applaudissons très fort pour Monsieur Kofi. Madame Olomide Cindy, acceptez-vous de prendre Monsieur Olomide Kofi en mariage? Ah oui, je l'ai voulu depuis longtemps. En ma qualité d'officier de l'état civil de la commune de Ngaliema, je déclare officiellement que Monsieur Olomide Kofi et Madame Olomide Cindy sont légalement unis par le lien de mariage civil à date du 28 août 2026. Mes très sincères félicitations. Zoubi, bisous. La ravissante reine Madame Olomide Cindy, vous présentez la main gauche à l'assistance. Présentez la main gauche à l'assistance, Madame Olomide Cindy. Vous présentez la main gauche devant le gentleman. Non, laisse ton téléphone. Non, maman est là, laisse ton téléphone. Non, c'est comment? Vous présentez la main gauche devant le gentleman, la légende vivant Olomide Mokondi. Voilà. Vous prenez Monsieur Olomide Mokondi. Vous prenez la main qui a couvert la ravissante reine. Madame Olomide Cindy, vous acceptez déclaration d'amour, pourquoi donc vous voulez. Monsieur Olomide, Kofi, vous prenez l'anneau qui la provient à la reine charmante. Olomide Cindy, vous la certifiez l'anneau avec une belle déclaration d'amour. Analysons avec Gilmas, c'est toujours Mutunabino, Awa, Nakacha ba analyse, ya solo ba analyse est vrai. Maman Alia, enfin, a commis ko bimisa ba vidéo, na commis ko leka na réseaux sociaux pamba pamba. Motif eza juste pour na ko divertir été. Soki ba vidéo ya maman Alia izo leka na réseaux sociaux lelo ba commis ko sango ebele. Motif eza divertissement te. Eza natina. Ba auti ko imona mariage ya Cindy Leker. Ba entourage na ye ba auti ko mona mariage ya Cindy Leker. Ba la team Maman Alia ba auti ko mona ba photo ya Cindy Leker ya mariage. Est-ce que ba ngo baza ko sepela nango? Balobaka awa tolobaka biso nyonso moninga bali sepela. Moninga abali sepela. Mais eloko naza kokamwa la team ya Maman Alia. Pourquoi boza agité na libala o etali binote? Pourquoi boza agité? Eloko bozo linga kolakisa. Kofi asi amona yango. Eza la beauté, maquillage, pembe ya Maman Alia. Kofi azala deja kuna, ayebi o eza kuna. Mais eloko ba team Alia, bazoko kakola kisate, bazoko kakola kolobate, eza makambo naza kopesa bino na kati émission. Pourquoi bazola kisaka ka bilongi, bazola kisaba photo na ba vidéo ya mike. Baza na secret baza ko bomba bazolinga te bino boyeba. Mais oyo Kofi déjà asi aloba na marque ebele. Kofi asi aloba makambo ebele oyo biso ba congolais tokokaka ko comprendre te to comprendre te to lekisa ngo kaka boye. Kofi déjà asi a détailler déjà Alia na télévision. Sake a lobela ye mais aza toyokan makambo aza koloba pona Cindy Leker. Kofi Olomide aloba na télévision ke bakomi ko benga ye bébé, déjà azola kisake Maman Alia benga ye bébé te, mais a se retrouver bébé na maboko ya Cindy Leker. Bino bozolobela tamusu beauté bino boza komona Kofi atala beauté wana pendant plus de 20 ans
bote wana efanda na ndako ya Kofi. Bote wana Kofi muto abwakisi bote. Obino boza kokanisa ke eloko ya grave. Pona Kofi eloko ya gravité. Soki bote nde boza yango nde komi symbole ya Mama Alia, na c'est avec raison que akokufa sa kozala na mobali. Parce que mobali ata mon côté na mokili akobalaka pona bote. Mobali abalaka comportement. Mobali abalaka caractère. Sikatango boza kotambwisa ba image ya Mama Alia, ba video na ye, boza kokumisa ye on dirait comme ange. Bande konanga na ebisa bino secret moko ba Mama Alia, ba team Alia. Mama Alia azalaki na eloko oyo Kofi aza kolukisa te. Kofi aza kolukisa eloko moko boye. Mais aza azwa ngo te pa ya Mama Alia. Azwa yango te. Malgré beauté na ye, malgré qui métisse na ye, malgré ce qui papa na azala français, mais Kofi atikala jamais ko se sentir à l'aise. Bo sali ba émission, bo critiquer Cindy, bo tala nanu nzoto ya Kofi Olomide oya kilelo, ya âge ya kilelo, na nzoto ya Kofi avaba kabwana na Alia. Kofi il était akomaki garçon papa moko ya nzoto mike, akomaki mikuwa. Kofi ne se sentait pas comme un homme, azalaki na ba trouble ebele. Mais il a fallu Cindy Lekera détecter nini eza kozanga na vie ya Kofi Olomide. Il fallait que Cindy a détecté nini Kofi azanango posa po azala lisusu a inclore na mokili. Cindy a pesiye simplicité. Kofi alingi mwasi oyo azalaka simple. Kofi alingi mwasi oyo azalaka soumise. Kofi alingi mwasi oyo akozala pembeni na ya tout le temps. Kofi alingi mwasi oyo bazana compatibilité. Kofi so botali histoire ya Kofi e bandele ya Kofi na Mama Alia. Azwa ko Mama Alia na loyenge. Faso azuela Alia na faso azako zuela nani Cindy azui bangona ba circonstances différentes. Azwaki Mama Alia na kati ya loyenge. Azalaki jeune azo sala vie a plein succès azuye kaka bizuazwa. Azalaki petang musu mwasi ya mutu, kopini ya mutu, me aboto liye. Mama Alia ayaki pe ngulu amoni succès, atali succès ya Kofi, charisme ya Kofi, carrière ya Kofi, azalaki na choix ya kobebisa libala ya Mama Godé. Après kobebisa libala ya Mama Godé sika bande koboye ya wana nde naza koyebisa bino ke azape mutu ya normal ete azape na ba défaut. Ba qualité obino boza ko lakisa na ba réseaux sociaux eza qualité pena ya malonga te. Qualité obino bozo lakisa na réseaux sociaux eza ba qualité o ne fallait même pas bokende ko lakisa na batu. Pourquoi na lobi bongo? Pourquoi na lobi bongo? Soki azalaki exceptionnel. Soki Mama Alia azalaki mwasi moko exceptionnel. Franchement, soki Mama Alia encore une fois azalaki mama moko exceptionnel, alingaki jamais kobebisa foyer ya Mama Godé. Alingaki jamais abebisa foyer ya Mama Godé. Tango akotaki libala, amon ayebaki ke aza akoti libala abebisi libala ya batu akoti foyer. Bayaki kobala ye après déjà si abotaki. Donc azalaki mwasi ya mabe dès le départ. Alors tango boza ko lakisa na miso batu ke ye aleki batu nyoso yende soki ndenge nini azana makambo na ye négatif epé. Alors Cindy Lekera azala cible na binote. Mabe na ye mutemamiye na divorce. Mabe ya Mama Alia mutemamiye na divorce. Orgueil ya Mama Alia mutemamiye na divorce. Mais soki botali batulokola nani banani oyo, botali batulokola mutulokola Cindy Lekera. Akuti Kofi Olomide na kati ya situation moko alarmante.
akuti Koffi Olomide célibataire, akuti Koffi Olomide mutu akolambela ye azate, abandi azwi charge wana kolambelaka Koffi. Koffi ekomona ba caractère ya Cindy Leker eza ba caractère o ye aza nango posa, ba façon ya koagir na ye, ba façon ya kosolola, ba façon ya se comporter. Ayekomona ke mwasi oyo aze kotala musika, nzoka nde mutu ye aza kolukisa penza zalaki pembeni wana. Yango bomoni ayekosala, ayekozwa Cindy Leker. Avantage ya Cindy Leker sika par rapport au pe ya Mama Ali ezali. Mama Ali aza mama ya ndako, asala kate, musala na kotala télévision kobota bana. Différence ya Cindy Leker, mwasi oyo aza ko contribuer na ba revenu ya Koffi Olomide, aza ko contribuer na carrière, aza femme ya ménage, aza mwasi ya Koffi Olomide, et puis aza ko travailler. Donc mama oyo aza na qualité moko plus koleka Mama Alia. Bango nyonso baza basi ya kolamba, ya kolambela ka Koffi, baza basi neke mwasi nyonso asalaka. Mais différence entre Mama Alia na Cindy Leker, Mama Alia a contribuer kate na makambo ya ndako. Mais Cindy Leker to otozo mona aza ko contribuer directement na fonctionnement ya quartier latin. Donc aza ko travailler malgré que aza mwasi ya mutu, baza ko travailler ensemble. Ce qui n'a pas été autant na kaya nani ya Mama Nabiso Alia. Alors boko finga na bino, boko critiquer, boko mata, boko kita. Mais lelo Koffi asia kangi porte. Koffi alakisi na monde entier ke aza na mwasi certifié. Koffi alakisi na monde ke ye aza na mwasi. Mwasi na ye kombo Cindy Olomide. Makambo ze ko luka so bozalaki na espoir ke lobby Koffi akozongela ka Mama Alia, Koffi akenda déjà. Soki boza na espoir ke Mama Alia kozonga na ndako ya Koffi, eza ba illusion. Koffi asi a signé déjà départ, aza ko avancer na vie na ye. Et comme si ka Mama Alia pe il faut yeba ke Koffi asi akenda, Koffi asi abali, Koffi azosa la vie na ye déjà na mwasi mususu. Mama osika po bolobi ki aza kitoko. Bona bino babala kande kitoko. Tozo zela pe bake baya kokwela ye. Tozo zela baya kubala pe ye. Toko sepela mingi soki bakweli ye. Toyoki ke aye pe azui libala. Mais ka toko banda ko compare pe mibali yango ya ndenge nini. Parce que nani Mama Alia, il ne faut pas azala akende na se. Il faut akende likolo. Soki bat Koffi atika ki na 5. Il faut soki Koffi azalaki 5 pona ye, il faut azwa 6 ou bien 7 pona ko prouver que aza likolo ya Koffi Olomide. Ndenge ba mama oyo Mama Amida asalaka. Atika jibe chi defu ake pa ba banani batu ya likolo. Alors yope Mama Nabiso Alia toko linga soki otiki ndenge Koffi boswani na Koffi bokabwana na Koffi mukolokola kisape biso mwasi lakisa ke mwasi wana mobali wana pardon aleki Koffi parce que Cindy otozomona aleki yo parce que aza ko emporter quelque chose de plus à part kozala mwasi, aza ko contribuer na foyer, aza ko contribuer na croissance ya quartier latin, aza ko contribuer pe na foyer ya Koffi Olomide. Sika oto kolinga pe ozwa mobali oyo akosala bien koleka Koffi parce que communauté congolaise toyebi ki e Koffi oyo kozwa il faut aleka Koffi Olomide parce que Koffi amemeli biso oyo aleki yo bois noir taille mannequin comportement ba caractère ya Cindy Leker. Sika mama na ngai na lobite ke Cindy aza parfaite, aza na ba défaut na ye, mais ba qualité na ye eleki ba qualité ya nani ya Mama Alia yango ba ponye pona libala. Nakomi na suka bocha ba point de vue na bino en tout cas aweza polémique te ezaka ko solola. Namso na bino Gilmas a plus.